Losako bandeko boye bolamu na chaîne na bino Linga Moninga Télévision. Lelo lusura ye pembeni na bino poto sololaka bomomesano. Napesi merci na bato nyonso bazo tala quand même ba vidéo, même si ba like na me bandite bon, espérons que goya malembe. Merci pour na bato bazo s'abonner ou bazo partager. Boye bolamu lelo sujet elinga eza nini kana cadre ya kolinga moninga. Bon, on a remarqué mingi na ba réseaux sociaux kaka bato baza na souci penza ya koaider ba orphelin ba orpheline. Bon, eza vraiment très bien parmi ba gestes ya kitoko kosala na mokili o nga pona nga na benga ngo ba vraie prière nde yangwana po kosunga muto aza na pasi kokabola ya moke oza na ona bato bazangi prière mobimba nde yangwana. Mais ce que elo pe na remarqué eza que bato baza na besoin kosunga baza na makoki te. Après ekomi su pasi osala su ba SOS ezosala pasi mais balemba te. Bon, malembe ka esimba nango nga sikoyo inspiration elinga napesa mwa ba idée oyo ngai nayebi te so bomona ngo nde nini, mais napesa kaka, on ne sait jamais. Na idée na nga namonaki par exemple mutu nyonso aza ni capable koaider ba orphelin na sens nini. Exemple, soki oza enseignante ou enseignant osala pédagogie oyebi nde batangisaka, okoki kokende na ba orphelinat wana orassemble mwa quelques bana boluki ka tableau na mwa baban be bakiti ya plastique botieka tableau munene devant bango. Yo contribution na eza kolakisa bango. Par exemple soza opesa cours soki ya français obandi kotangisa bana wana o bazangi mutu ofutela bango minerval. Yo na volonté na mboka na biso ba bénévolant tozosala yango mpenza mingi te oyo eza très important na vie spirituelle ya mutu. Biloko basala bénévolement sans rien attendre en retour, mutu afutaka yango eza nzambe. Surtout so ebi na vie na poza na mwa ba bitumba mwa banini salaka pe biloko ya bénévolant eda mingi. Biso bato za na bamboka mindela tomonaka yango mingi. Omona bato moko akenda na ye retraite akoma deya na ba 70 ans oyo tobenga kuna 70 ans. Omona a décidé abando katisa na ye bana oyo bakenda classe nzela. Omona bapesi pe tenu bato pe oyo baza na mituka na bango bayebi ke mutu oyo babengaka ye brigadier mosala ni kokatisa bana ya kelasi azosala yango gratuitement sans ke bafute eloko. Ye moko ayebi spirituellement soki ezo apporte nini. Lemso nzambe azoprolonger ba mikolono ya vie kaka geste wana kaka. Ba geste wana nga na benga prière mpenza nde yango wana. Mpo na nga prière eza vraiment nde ba geste ya bien oyo ozosala na mokili. Yango nayaki mpona pesa no ba suggestion na nga. So omoni par exemple ozala molakisi kende luka mwa communauté ya ba orphelin mo boye, en tout cas koluka mwa baban mwa bakiti kaka na tableau na bacré bobandi nanu par là obandi kotangisa bango bandi na alphabet otangisi baza na mwa notion na mutu. Ça c'est une façon aussi ya kosunga gouvernement na makambo mosusu oyo nyonso tokozelaka gouvernement te. Soki oza infirmière leka pe na ba comment dire na ba place ba orphelin baza ozwi bango ba température osali bango ba nde tobenga ba signes vitaux ba premier soin oluki kosunga na ba oyo bazobela peut-être yo opesa traitement opesa soin. Voilà, ça peut une façon ya koaider. Mosusu mpo koza na peintre ok bisika bango bavandaka so eza présentable te bon luki peinture botieli bango peinture. Mosusu mpe ezaka mama yo oza na makasi na nzoto oke kuna
osengi bilamba salite ya bana wana onikeli bango otanzi yango na singa soki oza na makasi ya orepasse oke na ndako osala yango bénévolement sans ke bapesa eloko me moto akofuta yo eza nzambe nazokosa bino te bondimelanga na vie oyo toza fosala mpe mingi biloko sans rien attendre en retour wana nzambe moto afutaka yango yo mo ocomprendre te nde kofungola baporte mosusu na vie surtout mama oyo oyebi mabota na yo eza pasi kendaka bisika bongo soki oza mpe na makasi osokoli bango mponi olobi bopesanga journal lelo ngamu na osokola bana nyonso bapesi yo mai bapesi yo savon makambo nyonso osokoli bango opakoli bango mafuta openye bango suki bavandi propre basepeli une autre façon ya koede yango wana mama yo oyebi no kolamba osepela olamba biloko ya ebele oke na ofelina na opropose nga nalambela bino bapesi yo mpe olambi okaboli biloko motu nyonso alia asepeli oyebi te baporte oyo ekofungola elo na vie mpo ngamu nasali constat nazomona na bi bato baza na posa kosunga me ye mo mpe aza nde na bozwi yango te aza nde na makoki te me aza tellement na volonté kosunga bandeko na ye yango na bai napesa baide oza mosusu mpe le mosusu oza papa oza mama oza na makasi no na nzoto oke bongisa ata bachambre na bango place bazala oke nika bachambre oke kombola donc eza na bamille et une façon tokosunga baorphelin wana donc eza kaka te ke biso nyonso tokóma kaka kosenga bato ya mbongo boya kosunga boya kopesa boye mais yo mpe okoki kosunga d'une manière ou d'une autre il faut moto na moto apporter pierre na ye na kosunga bana wana yango inspiration wana eyelai nga napesa ide wana donc il y a mille et une façon kosunga bango oza couturière okoki kokende mpe ozwi bamesure ya bana motu moko akosa mpe don ya maputa otongeli bango bilamba sans ke osenga eloko na volonté noko osali yango lem so oyebi te nini ekoya kobota lelo na nsima peut-être motu moko akomona histoire wana ketala mama oyo aza couturière ayaki wana ofelina atongeli bana bilamba kaka bongo motu mosusu ya motema malamu akomona bite mama oyo nasombeli par exemple machine akoudre ata ya électrique comme ça asala mosala yango plus donc toza na bamille et une façon tokoyede bana wana eza te kaka nde naomona motu nyonso kaka bazosenga baaide oyo bopesa bongo boye mpona na boyi te eza mpe bien mais il y a mille et une façon tokoki koyede mpe bango wana eza contribution nalobi te ke botika kosenga te naye na nde kopesa un plus lisusu ya ide toyeba ndenge tokoki kosunga bana wana apasa mpe okozala motu mpe oza no libre bana mosusu baki ekole mais moto akoki koaccompagne bango na nzela te mpo baza sécurise mpona bavie ya bakongo wana nde ekoma bakulu na parsi bamiyibi ya koyiba bana parla mpo bakikata so mitema so bakitala nini osepeli na oaccompagne bango lokwa yaya na bango lokwa tantine na bango lokwa mama na bango outi noka pa na bino oye na yo osengi na orphelinat bon soki ofoza mpe sérieux eza te yo oye susu mpo oyiba su bana yango nazopesa na baida bien mais na mboka na biso mpe po esi réalise eza mpe mwa mobulu po moto mosusu omona ayeboye nzoka kuluna su ya monene lisusu c'est ça le problème mais de toutes les façons bato ya malamu bazangaka te ata bisika bandoki baza bato ya malamu bazangaka te donc nangaka na ya kopesa idée donc motu nyonso azali capable ya kosunga bana wana oza mama oteka par exemple nguba okoki koso oyeka na sakombi ya nguba ke contribution na nga yango bamelela yango ata ti oza mama soki ya manga soki ya avocat mokoso okanisi mwa 2-3 avocat okepesa kuna contribution na nga yango nyonso na tooluka biso nyonso mapamboli mpo eza te kaka ke bato baza na poto nde bakapable ya kosunga non même yo oza na kini wana okosunga d'une manière ou d'une autre opesi peut-être kosokola bango kokombela bango ndaku kosokolela bango bilamba kosokolela bango basani donc na bamanière nyonso koyede bango sala yango oyebi te on ne sait jamais donc sujet na memela bino na pokwa lelo yango wana mpo eza inspiration eyelinga mponga bainspiration eyelanga
ya bandenge ndenge ebele kapo batande epesa mpe mwa mobulu mais sinon te bainspiration eyelanga ebele misusu kutu omwana bosani yango mpo nazwi temps te ya kolobela yango. Bo remarke ke ngai nde nayaka kosala bavideo na nga nayaka kaka ndenge inspiration eyelinga nazoloba yango, donc eza te kutu ke nakomaki quelque part nazotanga non ezoyelaka sur place mpe boye nazoloba yango ngai nasala biloko na nga bongo. Donc moto mosusu atali lem so akokanisa ke azotanga yango na papier, non nazosala yango kaka ndenge eyelai nga nalobi yango kaka bongo nzambe mo mpe azo accompagner mpo message ekoma. Donc j'espère que baide na nga ekoki kopesa moto mosusu oyo azali na ide kosunga me azali na makoki te ozwi mwa ide ke ngai nazali na besoin kosunga loko opesi ide wana bon nga mpe lobi nakende naluka ata kosokola bana yango nazo insiste surtout mama oza na problème ya mabota kendaka mingi na baplace oyo bana mike bazali eza na bahôpitaux oke na baplace oyo bana mike babela ata bakwashokor oke osokoli bango omemeli bamwa biloko ya kolia ozoyamba bango na esengo nyonso mpo biso na mboka na biso mpe towana mentalite ya mabe ya licho totika biloko wana eza mabe. Mutu nyonso nzambe moto akela ye ata aza vilain ndenge nini ata aza ndundu ata aza koka linga ye mpo eza ekela mwa nzambe kosala erreur te ya kochola ye to kofinga ye mpo oyebi te ndenge kozokisa motema nzambe yango nayaki nango mpo topartage nga mpe na mutu na naza na projet mpe ya kosunga bana nga mona yebi nde na osala mais nayaki napesa ide mpo moto ya moto mpe ayeba de quelle manière akoyede mpo nde toza boye mokoto okufa nzambe akotunaka biso baœuvre na oyo eza nini bafolakisa baœuvre nga ataka nde na oloba boye eza bainspiration ye moko nzambe azopesa siko nga so nabombi yango kaka mpo na nga napesi yango bino te nga mpe bakotuna nga bacompte. Donc moto moto azala na mission na ye na vie toluka mwaye tosala neti mpona kosunga bato wana eza mission ya motu nyonso aza capable ya kopesa aide ya kopesa coup de main. Tala eloko namelaki bino na pokwa lelo po chaîne na nga tolobela makambo nyonso ya kolinga moninga donc nyonso ezaka na cadre ya tolingana mpo nga susi na nga eza mpena biso bacongolais en général disons bato mwindo en général mpe congolais en particulier tozongisa bolingo tozala nango entre nous nayeba te pourquoi toyinana tozongela bolingo kolingana entre nous mpo esunga mboka na biso to continent na biso mpe ekende liboso. Nasukisi wana ndeka nalobaki na ndosala bavideo ya milai te mpo epermettre motu nyonso ayoka. En tout cas yo mpo oza na baide ya kitoko mpona kopesa to baide ndenge akosunga kohésite te na kotyela bino email na nga wana mpona oyo akopesa baide napesa nini ya whatsapp mpona nazwi whatsapp ya professionnel te oyo nakotyela bino en direct yango nazopesa no email pour l'instant. Donc natiki bino nde tokutani mbala nsima.